Merci chers téléspectateurs, ndenge bozalaki ebele ya kolana magazine na bino Lingala News oyo elobelaka bino batualité ya solo solo. Babina sali pour Lingala News tanga solo. Petit, pesa na pessoa mais até eu não ninguém não na tela suki tira na suki exata futi não na trema os agifs coragem de usar o sítio no nada la sama de wala só filme não para pessoa do bagulho tema foi a lei que sabe a comunidade tu ne les connais pas. Si tu les connaissais, mais on a ça la licence des autres. La connaissance de Christ et l'on a la passivité et l'on a la distraction et qu'on focalise dans l'objectif. Si tu connaissais les dons de Dieu, alléluia. Si tu connaissais les dons de Dieu, si tu connaissais les dons de Dieu, si tu as expliquer ton don à mon alors si tu connaissais les dons de Dieu, c'est lui qui te parle, c'est là, c'est lui les dons de Dieu. Mais il y a un don de Dieu qui montre c'est les dons de Dieu qui te demandent de l'eau dans la terre. Parce que tu ne les connais pas, tu ne les donnes pas. Il y a des hommes qui sont sains, il y a aussi certains hommes qui sont ignorants. C'est ça la maturité spirituelle. C'est ça la connaissance de Dieu. Comment nous nous trouvons?
il est pas ça. Il te parle dans ça. Moi, je l'ai dit, attendez nos enfants, est-ce que vous avez tout dit? Jésus a ça pour ça et tout dit. Le système de fonctionnement est mal taillé. Et ça, et quel c'est le système de la vie de l'autre? Mal taillé, c'est pas il y a pas de chose à faire. Il donne mal. C'est comme moi, si on a un gars, il doit Au sein de
Alléluia. Osaka Negeni. Organisaka Alléluia. Alléluia. Vous allez nous attendre et voilà la mission. Verset. Souvent, nous y avons les droits, c'est le principe. Soki toyebi nekondima na biso kongola eliya na biso ekongola etokozala influence na bacirconstance oyo tozali komona na mokili te. Nzambe pambola mosala na yo oyo osaleli na mboka lelo pambola biso oyambi baelelation oyo eleki à travers ye fe kokopema na biso nzambe tika oyebi na yo ezala solo epai ya moko na moko zala okumu ndenge kopema sango tobondelemo na kombo na yesu kristo. Amen. Merci beaucoup. Topesi lelo mbote na kombo na Yesu. Awa eza biso Pasteur David Kwala nazalaka na Otuele na territoire ya Bwacha précisément na mboka toza mission awa na l'église et puis nzambe asali biso grâce kofuta ya kopartage une portion ya pensée ya nzambe mpona peuple na accès ya papa Raphaël Vubu apesaki biso accès yango nde tozopartage mpona thème oyo eza la connaissance parfaite de Christ. Yango nde eza thème moke tozopartage yango na kati ya église tobanda yango mardi et puis lelo jeudi tozocontinue na eloko nini oyo kosimba bana nzambe na thème oyo eloko makasi tozolinga kopartage yango na bana nzambe tozolinga que au travers message ya nzambe mayele ya bana nzambe efungwama bakoma na dimension ya koyeba Christ parfaitement, la connaissance parfaite de Christ. Bayeba nature na ye, bayeba potentiel ni Christ aza nango, bayeba ba capacité ni aza nango et servir bango na voyage au kozana na na christianisme et na ba destinée prophétique. thème ni oba wo kanga lelo oya lelo nalingaki bana nzambe ba retenir que croisement ya bango na Christ il faut efungola bango bayeba comprendre Christ comme un don de Dieu pour la vie na bango. Omoni nzambe na kati ya providence na ye soki alingi akabela moto eloko amonaki ke humanité ezali na souffrance, amonaki ke humanité ezalaki kao, amonaki dia tokende kokufa, il a fait un don wana nde Christ. Yango na croisement ya femme samaritaine na Christ ntango asengi ye mai mwasi mosamaria boyende Yesu ayebiseka si tu connaissais le don de Dieu c'est lui qui te parle. Tolingi mwana nyonso ya nzambe ayeba rencontre na bango na Christ il faut fungole mayele ayeba réellement pourquoi bakutani na Christ mpe eloko nini Christ akosala na vie na babina sali mpo molingani tanga masolo boucle